Nyoso Bozolo Ndabiso, à ce net moment, vraiment un grand merci Nabino. Dès le Baranabanda, chaque fois à Washington, les grands pays, Naminique, merci, merci. Merci Washington, merci Nalvaro Mwanza, le prince de la paix. Tokuta na bongo chez Simsi Biso na route de Vienne. Pourquoi n'est pas na loba? Merci na Moto Bazako Benga, Bruno Ndongala na Francfort, Oya Arlette Menga, Papi le roi carte illimitée formule Souka. Nazana camionnette Mbola, le descendant ya Papa Simon Kimbangu. Je crois que on a déjà pas de petit nabiso descendance. Donc descendant, c'est ceux qui t'arrêtent, ceux qui t'arrêtent. Bonne camionnette. Ouais, Kitoko Papigen, le meilleur journaliste et chroniqueur il y a tant Oyo. Donc ça va. Kimeza. Santé bien. Santé ça très bien, très bien. Ok, lorsqu'on a un bio, le pensa toye kolo belanini parce que bon là on déjà que non a un bi camionnette mbola papa Simon qui m'a pas nous sommes à soi mon baba qui a vu oyo le basu ni abi oyo bombarder ni non lelo pena na ye awa kolo bela ma série mambo oyo zapenda o mukili fo yo ka fo landa mamba série pena na kolo bela koko na to bengi nzambe mpungu mfumu kimbangu donc na le bela papa on a bengaka ma communion so quoi prophète nzambe muliu musantu donc kombo lingo obenga ye nzambe mpungu donc na le belande ye penda quoi pona moni neti moko bossa nezali na peuple noir donc peuple africain bazo bateke c'est qui papa Simon Kimbangu on a expliqué bon lelo papa Kimbangu za nani pe auti wapi bana ndenge nini donc on a li lelo voilà siko yo non kombo no zo yango camionnette mbola descendant papa Simon Kimbangu zo na kombo na zo ki yango ndenge za la karale na zo bunda bitumba la ngai na mona papa Simon Kimbangu bimeli pour descendre za fo za te famille ndenge misusu neli keser alaki Abraham et masaki ne mabe pour azo Abraham te fois za Kimbangu bisu za Kimbangu mais yaki ni Abraham donc descendance ne olingi kaka na mona penda tant na bunda wakati toujours na mona ke neti vision moko ya papa Simon Kimbangu pembe na ngai ya mbala moko na zo kombo wana etikala pe libena siko lelo lobela siko papa Simon Kimbangu batu baye bagaite azana ni pona yo azakana ni nani yo na yeko lobela penda papa Simon Kimbangu yana na mukanda oyo maso na bana ko na mukanda malembe auti wapi ye nani donc na tangela batu parce que zenga to place mulile o linita papa gen na sengi yo bela no misute te bela misute nazana mti nazana lineta ngai na sengi ayo OK voilà donc poto banda papa Simon Kimbangu bazomona mukanda ya biso ya kimbangiste pona ma place mo pona otanga poto sola si nabi ça l'a posé nabi na pona ki déjà yom to buksa moté ouais au miracle papa Simon Malembe donc naissance papa Simon Kimbangu utapi azanani lananga en effet la naissance de Kimbangu fut prédictée au XVIIIe siècle par la prophétesse Kipavita. C'est lui qui viendra à l'heure prévue par Dieu Tout-Puissant, brisera toutes nos chaînes de l'esclavage, rien ne résistera sous ses pieds par la puissance que le Très-Haut viendra sur sa tête. Il essuiera nos larmes et soulagera nos peines. Na poussa nous voilà na suki wana pour on sona baksa sima pour na kipamfita donc kopel comme na lobby donc c'est quoi expliquer batuni c'est quoi papa Kimbangu kipamfita aki prophétesse batumbaye par rapport à professeur Salgi ya Kimbangu que mutu ako ya yem ta kolongola ba passe na biso au sa passe nyonso donc ils allaient na ndenge balobelaki le moment venu Kimbangu akomaki ayaki ndenge yaki annoncé prophétesse Toswamite baboba tumbaki par rapport kaka prophétie wana. Et papa Simon Kimbangu oto kawana asalama mebele asalama mebele ya on est pendant le blalilo lelo ba parla sur Jésus moi na Jésus ya moi na nzambe ndenge balobaka mais ba to bosana te maka mingi Jésus o asala o balobaka to mona te oyo papa Simon Kimbangu asala to yoka ba to ba mona po salama na Afrique et salama na Congo hein abikisa batu alamusa batu abalamusa ba weyi à 18 000 bateaux oye à Salissa
après 140 personnes y à la Moussa. Ozoka, voilà miracle à Sala. Mais miracle à Souka, ou à Sala, ko bakangaye, ou à Nito Bani Mama bien. À Sala, ka miracle à Souka, voilà, faut attendre, après, pour poser une question. Pour Mikanda, Mikanda, n'a pas déconnecté pour battre la muming, après, on a le banc. Donc, miracle au Kimba, à Salaka, en Goyawa, ou yo bakangaye. Parce que, wana, on a sérieux. Aussi expliqué yo wa sala sikoyo tango la musaki à l'instar de Jésus c'est Jésus qui ressuscita Lazare Kimbangu ressuscita Dinayaku dite Dina une jeune demoiselle âgée d'environ de 15 ans morte depuis 3 jours au village d'Ntumba à 150 km d'Nkamba et qui était dans un état avancé de putréfaction du fait que de même, cette résurrection valut à Kimbangu plus tard sa condamnation à mort et déclenchant donc Kimbangu ne soit pas pour Kimbangu, le nom de Kimbangu ne soit pas répandu et connu de tout, mais plutôt qu'il soit oublié. On a tangé au monde des Amukanda et Angoyo Bazomona et Zangaïté. Ok, c'est qu'on est tous sur la Macamna dans la Talinette, na Silisi. Au monde Mundele, les raillés. Les raillés, à côté de Kimbangu na place, à Sala, les raillés, à côté de Zambe, Sambe, la Kanzambe, Pungu, Sambe, la Kanzambe, au Sotoebi. Et Kimbangu Zala, qui a Yaki, Kimbangu Zala, Nzambe, la Bisso. Pour toujours, Sotoebi, to Sambe, la toujours, Nzambe, Kimbangu, Alaki, to Sambe, la Koma Kimbangu. Au Sengi Nzambe, la Koma Kimbangu. Ah, les lois, Nzambe, na Sali, Sanga, Nzambe, Kimbangu, Nzambe, Kimbangu. Et Mundele, les raillés, tant déjà un, à Baina qui pamfite, prophétie, on a prophété, soit possédé, ou à possédé. Abomie mais Kimbangu toujours aile Kimbangu aye abani miracle na ye mundela tali ke mutu oso to tikiye mabe koti olaninga po ye yaki na bible mundele aye akuti biso nize na nzambe mpungu mais ye aye na bible so le na bible mutu mwindu le na bible aye pe na torture azo torturer makuti Kimbangu na place abi Kimbangu oyo fo na mona za boye fo na comme c'est Simon Kimbangu po comme na yaki Kimbangu na bosani excusez-nga na tangité a commissaire Simon Kimbangu abo écoute ba beti eti andimi commotion ala kité mais na Kimbangu atika ki message que to tanga bible na bible on to tanga poto yeba bible wana po muyiba kanga ne loko ayibi na ta bible to kanga ki muyibi pour ta bible komi que Jésus oya ki oba ele episode kisasa azali roi des juifs belé rakufi ba komaki Jésus qui roi des juifs mais lelo ngana yeli pour no baté bakimbangi c'est no beta siete na tout ba sola komba Kimbangu na monaka Kimbangu baloba komone le kaka ndenge wana Kimbangu komba tiko mo raje Kimbangu komba mo ne tikaka bazwa comment prendre l'impact té ba baté mutu wana zanani Kimbangu c'est qui OK Kimbangu ti ba boma ba monaki ke mutu aza mutu na nzambe pour le to vandi ne to viva lelo to mona mutu moko te to excusez-moi to mona ba petit pasteur te pour ba pasteur tout ou arriver ba petit pasteur donc attend comment te mais ba petit pasteur to mona mutu moko te oyo o ba nyoko la ba sala bo ekutu mais mindele Kimbangu ba sala ke po amona ke muto yo muté ba tie na tonon le kuta ba fia collier so sans combien de fouet azakaka ba tie 30 ans de prison na ebani donc muta bongo na mukila zalate donc ça veut dire que Kimbangu ba kombo ze belé nga na peut pour nga zwa ke nzambe na ngai parce que otu na senga kana kombo Kimbangu na zwaka ndenge na za awa na zale kuna promo sérieux na vie les monsieur ngoze makamsu na bete na ova na ndako na chama bolongo et na ova na kiti pour la fuka mate wala ba élection ko ya na vanda na kiti na beli Kimbangu sala miracle na komonanga donc pour nga Kimbangu azali prof na ebité ba komo ka batu balingi sikono bibo na to na question Simon Kimbangu ayaka pona ba congolais to ayaka pona mokili mobimba merci na question wana omoni comment dire to ba royaume comme to ba nini so to tali na monde ils a divisé na ba neti na mamboseli prophétie Jésus ayaka pona ayaka na Israël Mohamed wa benga Mahomet ayaka pona ba musulman Bouddha pe ayaka pona bouddhisme donc Kimbangu donc ozo masko wana bendien ba musulman ba mindele donc Kimbangu ayaka pona peuple noir pona peuple africain ce que batu ba comprenez été agina pona koyane ayaki prophétiser pour le batu so comme prophète comme la prophète intel ba biti na kombo na te prophète fa prophétiser makam o eza ko ya biso prophète moko te to mona prophétiser makam ka ngeza so prophétie le kutaka mais prophète donc Kimbangu ba prophétiser ya donc ayaki na pona peuple africain donc mondela comprendre monaki
a Bible na yango so na tiki mutu oyo kimbangu oyo a Bible ko salate évangile na yango oyo pona te ya bato oyo et ko salate mais évangile to ndimango na fimbu donc kimbangu na peuple africain siko yo za kimbangiste osambela pe okenda pe quand même ba église bino ndoko moni ngana kimbangiste to mona kimbangiste eza kimbangiste to banda toujours to bani to kolinango na ke te na kimbangiste oko changer ngate na kimbangiste à 100%. Donc mais loro na pona yeso ba kimbangiste o ya biso na ba peuple noir kimbanga za pona kimbangiste te kimbanga za pona peuple africain mobimba kimbanga za pona ayaki pona biso déjà ayaki pona mundele il faut to benga na mboka wana to kimbanga mutakela makambwana ata abeteke avec mundele akokende mutu mundo za place et salama tous indépendance donc kimbanga ayaki pona peuple africain mais mundele comprenait que mutoyo aza makasi mingi mutoyo aza penda aza muto na nzambe yango lo moni ke kimbanga suka ndengo linga suka mais ce qu'on a bien kimbanga azalaka bien privé moko boye il y a ba Congo to oui parce que apparemment kaka o ba kombelo ba makaka ba kombo ya na netka na moi qui Congo na kati et tout omoni lelo comment dire Mohamed Balobaka ozola nanga ba musulman so ba musulman bazara pona ba arabe égyptien ou tous les musulmans Arabie Saoudite bona boy mais ba musulman na kati wana ba mindele ba indi ozola nanga ba américain donc musulman so bazara ba arabe kate et tonda na ndenge peke je pas na biso batuka kande baloba mais pas la biso sauter l'église mangi c'est nyonso okuta mundele okuta muyaka okuta ba camerounais okuta ba congolais braza te za pour la Congo te batunde mais faut te ba kifoto za la mingi to kotika pete ki biso kimbango za kimbango a prophète aya aza mu Congo to kotika pete que to tika mo espace que école on peut tourner et les la biso ne doit betara mais to tika pe espace soit que école mo le la pe biso mais ba kimbango le ya ba Congo za na ba Congo nan a dit prophète pour place pas à quitter là et ça na ba Congo yango ba Congo baza mingi mais tango ba comprendre que kimbango Simon kimbango place mo ba tutu ba ya place donc école nyuso so que dit kimbangi c'est on a pasteur Congo la braza pasteur Muluba pasteur Bonaboy mais ba Congo il faut ça là toujours na prophétie à Simon Kimbangu est-ce que batu oyo bazo sala lelo bakambi na bino lelo est-ce que bazo sala vraiment confortablement na maloba oye à tika non bakambi na biso lelo église kimbangiste soko futinga question bien pour na zonga moi sima pour bazo kamba tout ça na papa Simon Kimbangu kiangani il y a pas de souci donc wana tout ça na ye mais bakambi oyo église kimbangiste moi souci zalipe biso ba kimbangiste toza limité tokenda la profondité toeba c'est qui papa Simon Kimbangu ma Kimbangu za ndenge nini biso ba kimbangiste toza limité toza ce que toza limité luka même pas pour le moni elo Kimbangu biso pour biso ba kimbangiste tanga moi Bible parce que to commenter toza pe na écriture té na qu'il faut en écriture faut en langue na bino beaucoup avancer ndenge bandi bazali biso za Kimbangu akenda na moi mulili boye mais Kimbangu biso moko ba kimbangiste penza to sala ke forte to laksake wana penda aza molimo mosanto to vanda donc toza comment toza bloqué to swaka wana to swaka na l'église to yeka wana to kumisi Kimbangu to di vert blanc to bini to suki mais to kenda approfondir c'est qui Kimbangu le comment lelo bato Yesu ponga mta Yesu te bato Jésus ba komona bon baza partout na banzela na ba wese na ba likolo ba immeuble ba koma partout mais biso ezala raté de libando ka to ba olo amfubu Kimbangu ezala raté mais ngana epona ba ngai nazali mwana ya Kimbangu ngana sambelaka nzambe ya Kimbangu mais sambela Jésus te bon na bibo hein sikoyo yo étant mutu ya papa Simon Kimbangu tango zo mon église elo nyo oko reprocher na église na bino elo nyo mona kama be oyo tamso ko yebisa bango ba olanda yo ba changer l'église Kimbangu c'est ma be na monaka église Kimbangu c'est za ya nzambe wa benga papa Simon Kimbangu eza ba pasteur te makamto mona na ba libanda olio ba tcho na place pasteur ba tcho na place pour sala musala na yo olinko longwa te elo kana reprocher ya ngwana soki bati mu pasteur na place
azui bato na ye pembeni donc community gouvernement merci community gouvernement o ba ki wana balongwe mais non tant ba yo église Kimbangiste eza ya pasteur te eza ya papa eza ya nzambe eza ya papa Simon Kimbangu tant ba wana bozongo église ya mikemi kite ba révéler banda bozo donc ne ba confondre ngwana bato yango moni mususu ayena Kimbangiste aki ne suki mutashek mususu aki ne suki muyibi mususu aki oui ya maranyoso mais landa mibeko biso mibeko mais mibeko on siko ba commune ko tika mibeko yango nani kamela tuna mama Mwilu mama Marie Mwilu on a le respect na ye mama faut que fongola miso na église pourtant l'église 4 na France monsieur na Europe pour Kimbangista partout il faut makambo pena total on pour libande zoloba pour église o batno so bayaka pour bon solo za kimeza za Kimbangista bato mingi ba besoin kima bazolonga l'église de réveil ba que na catholique cho ezate pour ba moni bo Kimbangista o place ba on fa kimeza Kimbangista yo to lingi ba pasteur o Kimbangista ba dirigeant o Kimbangista bozana bochana se botika ba mangomba botika ba groupe o église Kimbangista botika séparation o église Kimbangista botika onde bokutele yango donc soromoni yo lembe église Kimbangista o kema lembe mokolinga teke et comme ma bata na mabaku mutata ndaku biso kuna ya place bilamba pete eza place toye poto sangana lingombe eza pa ngana lobisa OTT réponse en place ngwana église Kimbangista pour les églises nzambe. Voilà. Et bon, Namoni, oh, moi, ça va? Oui. Oui, toi, t'appelles comment? Kiden. Kiden. Ok, j'ai une photo ici, je vais te montrer. Parce que c'est ce qu'on est en train de parler. Simba Yango. Ça, c'est qui? Papa Simon Kimbangu. Comment? Papa Simon Kimbangu. Et tu le connais? Oui. Il est qui pour toi? Dieu. Il est Dieu. Ingeta. Ok, voilà. Donc, ayebi na sala ba prière nanga na tchaka photo papa Simon Kimbangu liboso na zui mukanda na biso ponga mukanda na biso yango yo na tellement besoin na kati ponga na tanga Bible té na Bible té. Voilà, je crois que qui descendant makamba lobi so landi o kaka ke noza na bolingo ezo senga bolingo surtout na bino batu oyo bakambi ya lingomba na biso ya Kimbangiste mingi vraiment il faut bolingo ezala parce que bozonge la première mot oyo grand prêtre Fumu Kimbangu alobaki au grand prêtre de Ligunzinga o bina faut ko lobaka respect descendant comme na suka mo batu balanda biso mais to na bon ça na likamna loba batu fo yeba biso église Kimbangiste to sambelaka Yesu ngana za contre ngo pour Yesu aya pour na biso te Kimbangu ne muta pour na biso mais to mo sambela Jésus parce que toi na beaucoup te parce que toi na ma comité toi na chrétienté ya mo monte ngana ka église te tango na mona bando te belé ngana sambelaka papa Simon Kimbangu et loko ngona ba bien que po Bible eza biso te makamto te ko mama na Bible eza mo malukuta donc lelo na Bible bon mo sambela no kwa nani tata koluta Yesu mama leki ya Yesu tata mosa Yesu no kwa Yesu te ko sekate na Bible yango zoke nini ngala tata kulutu kundoma noko Jacob tata kulutu Moïse mama leki Sarah donc biso pa na biso jamais to mona ke pa na biso to sambela donc pa na biso des athées donc pa na biso Bible wana eza pa na biso te eza pa na peuple noir te eza pa na ba juif donc makambo comment kuna eza makambo lukuta makambo to bo ka na Bible et salamate eza fondé donc wana na betango Bible wana ngala sambela ka ngote po eza ya lukuta mukanda ya mensonge eza mukanda bon o ba sambela ka ba pona mais yango monique so tali bien bato sambela ka Yesu bazana makambo mabe se mabe parce que batiki nzambe na bango nzambe mpungu bino penda biso ba chrétien bandimaka papa Simon Kimbangu siko bino boni ko ndima Jésus te pona ni toli ko ndima Jésus te po Jésus ba chrétien bandimele wapi chrétien ni nani mais ba chrétien ba sabandimela Jésus yo te pona so chrétien lui te ba chrétien ni nani ba chrétien bango ba finga papa Simon Kimbangu ba chrétien ba give the réveil bango ba chrétien biso pa na biso neti biso Yesu aya pa na biso te loko foto betango c'était bazolo bango tout le temps ba tozo kate foto ba tamala la banzela kala te lota ba finga lota vert blanc na tamala la banzela que papa non ko loba pour tozo comprendre pour Jésus Christ o benga Jésus Christ aya pa na biso te ba mindele ba ya tu ba imposa biso tozo ba fimbu ba chana biso ba kombo
ngana kimbola mnoki babakisi ngai ko moko boye na kati nango loba te evanda donc ndenge ezala ya mpo na biso te biso na mboka toki na mariage babenga mariage coutumier ekoma mariage mibale na mboka mosusu ezala te mariage coutumier ekoma mariage civil fo ezala oyo ezalaka moko mindele toujours donc toujours oyo mindele bazwa nango oyo eyela bible mabutu sala la bible et bible la biso te donc c'est yo pek ça va jusqu'au batanga komba ya Yesu même bata Simon Kimbangu po Simon Balba to tanga bible to kanga muyibi na makamuna na kati ya eloko na ye bible tango to tanga to moni balobela ngo biso te bible to tiki mais bana batanga bible batikala soki na te pour la pour dans livre te eloko na ko on a comparé batanga mbangisi po bazana eloko o te bako laksa batanga ba prier o to ba prier na biso o to ko senga pa nzambe mais et comment mater donc Mundele a été avancé déjà trop avancé Mundele a donc batanga komba Yesu soute te comment Yesu pona ngai yango monika toza bozo souffrika so fani na se Yesu na ngai Yesu en plus ça eloko na Yesu batu mususu lenge bo prière minke Yesu arozonga oui bango te Yesu arozonga raté ata na 2050 na 300 millions Yesu arotika la royate wana ni makoba koma ko bisabina ngote Yesu aroya Yesu arotika la royate ata ko donc neto kende to tito kende ko Yesu aroya ta oya répéter pour Yesu ya makolia lukuta o ba no be o na bible so be toli mbata na gauche pesa litama à droite bitumba ezalama malukuta wa malukuta pour so na be betinga ko komate oza na gauche oza na perke to na mouvement bona boy donc wana malukuta do bible wana boskizenga wako finga fingi papa Simon Kimbangu ye wana nde mvuluzi ye wana nde nzambe lobi kombo na yebiki bato bakosilika mabe bokolianga pete Yesu aza pona biso te Yesu aza mutu fondé to mona na ba film po lelo ba Yesu pona ba film po ce que film la ti bo ba ce que bible pe te bo Yesu ne yebsanga Yesu anga yande nini po biso fana na Afrique iwo za bibela na po ce que na ba Palestine ce que mundele kaka tout le monde a écouté. En plus, Yesu aroya la mboka ni. Yesu aza paza mutu. Soit kiti awa, ba to awela eta kufiti. Aroya wapi aroya na Yesu aroya wapi Yesu. Yesu le aroya ngala tunisko Yesu aroya wapi. Pour so na ebito so ngaro ubi aroya za la mapata so tamula wala nde oui mais so ndenga pa bela mapata te po azaki mutu akozo ba mutu nyo misu nyo so bandoko mona mukolongo bakomona ye. Na Yesu balobakana oya film. Yesu a filmé la Bible. Jésus-Christ la Bible de Jésus-Christ. Bato bazelaka Yesu wana ko oyo ba l'action na film la Bible aroyaka te. Aza Yesu ya lukuta. Donc aza mutu ya lukuta, soki Jacob ya mutu lukuta bazala te. O délige salama marama lukuta. Donc so bozo kanga yiko. O bozo kanga yi, bozo ngate mutu liboma. Donc mutu liboma te so na bimi na boy pona ki mbangisa ba tika la sima mingi ba banga. Donc il y a les descendants papa Simon Kimbangu koko na ngai na biki lelo nzambe koko na ngai pe nzambe na bimina lo balabino o asepelate na zakuna te boyo kinga inde na bino ngate bible wana botika utanga yango bakimbangise boluka pe ba o ya bino bosala abli bakimbangise pe bosala bosuka kaka wana bose limita bosala so bo hiver blanc bobini faki bona boy bosuki bokena ok tala bekif de réveil ndenge ba komie belé communauté bote parce que bazo kosa batu me bazo continuer pe bazo sama bien bazo kosa batu pe bazo kosama mais biso kimbangise to kosa raté oui to la vérité mais bo kene pe moi musika merci beaucoup voilà voilà sikoyo 25 mois ba staff na kaspat balanda biso donc obligé on a peut-être ba mkle banda ozanga ngote on obligé opesi mbote pana na mbote belé moi la banate na lineto kana pesa kiyo elle to pesa ngapa mi za mulili moi la banate non tika kokota mona makambo te abwaka so bana te moi na ngai non moi na ngai bon non tika batu na ngai ndenge zalaka toujours ngo yanga ngo balisa ngo belé déjà bakimbangiste na pesi no mbote belé kimbangiste nyoso pa azali azana kati ya mutema na ngai boki ona lobi mama conseillère mama Marie Mouilou apesi mbote ngwana mami Kina mbote ngwana mama Brigitte mokonzia pied gauche ngwana Macha photo César Nginamau mbote ngwana papa Miguel César Nginamau pasteur Mukuna pasteur Francilola Bishop Chatumba le charismatique pasteur Coder na Liège
Alexandrine Belenge, Pasteur Pajo, na Liège, Fondation Lissalisi, Ememea, Assurance, Yango Yangoyo, Maman Chantal, n'Espagne, Kimbangisi, Yango, Fego, Fergani la Merveille, vice-président, Adil Ondolé, Petit à César Ngadi, grand prêtre, Yangoyo, Boké Chouayambo, prophète de la nation, Commandant Esso, Eden Yanzambe, Nicolette Mola, Maman Mokonzi, Yvonne Balançoire, Maman prophétesse Mimindaya, Papa Philo Nabondi, Jean-Pi Mongala, Chicho Lembe, avocat Nangaï, Chicha Bokolombe, colonel Dani Oleko, force de frappe, mon grand frère Jean-Charles na Washington, ma sœur Mami Béana Liège, Vieux Michaud, to balusi fei pour yoga nengezawa, Maître Lou, président ba judoka, Maître Jamos, full option, Action Zakoto, Robin Gele Botou, Samson Samagura, Maître Kobe Profeta, grand maître Lemabe Double One, colonel Sinové, Maître CD, l'imbattable Chouramboma, Lour Lokadi, Rebecca La Servadi, Maître Hakim Kabongo, Dorcas Ilunga Cœur, Fali Poupa, Mobutu, Kofi Olomide, Weranson Ngama de la Forêt, Jibem Piana, Papa Chéri, Héritier Wata, Brigade, Général Defao, Félix Wazeka, Général Papa, Général Oleko. En tout cas, on a évité Moutou. En tout cas, ceux qui disent Bangano a été, faut les là. Bagimbangi, c'est toujours, où est le Kamoko, ceux qui bossent la Bible. La Bible, tu as un kambate. La Bible, tu as un kambezate. Vous m'avez dit que vous contredire. La Bible, tu as un kambezate. Vous avez un kambate. Botika pour man kamba sko to kutango avant mindele baya o bina lo bien so bon tika bible te man kamba botika yango pour man kamba papa sima tika man kamba na le man kamba kara yango e sali sabiso ngala tiku na sko na ndako man kamba na mabela kamba soki bo nena ba boyko botika yango soko bo somela bible botika man kamba botika mabela kamba pour la bible zate merci. Voilà, donc comme Inasuka, je crois qu'il y a une camionnette Mbola descendant Simo Kimbangu. Tu as boire quitter? Il y a été capitaine. Tu as boire ça maintenant, il y a ce qui liste peut-être maman. Boaka. Vas-y, parle, te dis bonjour à Boaka. Tu y a bien Boaka. Papa l'a bien dit Boaka. Allez. À Niclette. Et donc tu dis bonjour à Niclette. Oui. Qui encore? À Kayla, à Kailine, à Eden, à Fabrice. À Brian, à Eden, à Élisée. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Je crois que vous comprenez que tel père de ma vie descendance, descendance réseau quitte. Si ton y'a pas pigué. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, oui, mal Lyon. On va Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as bateau de ça. T'as et Bella bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Bélé. Bah ouais, on va Timothée Phénomène, bah Dimakougou, bah Théo Mouchinada, on va te Bélé, bah Dachero. On est ensemble moi. Ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, on est bien, bah t'es quand même biloko africain. Dans ce mot il y a biloko africain, au Zuma il y a pépélé, na pripé il y a niakese. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. La Bisso na Bisso, chaque jour il y aura un bakulu na Bisso. Si vous y avez un thé, nous c'est quoi la tarabisca, voilà mon papa. Malobaka bamelaka kaka, baleka kaka. Donc tout ça la kaka. Ah, olia bio. Nyonso ezali nzombo, pondu, ngai. Mungusu, likapu. Ndakala. Soko lungo zongo na Bisso na Bisso. Nantsafu vraiment. Lokolope ya sombo ezalaka awa. Donc nyonso oyo ya biso okokutango awa na Bisso na Bisso. Bilengi to chez Sims Bisso na Bisso. Yoka bilengi.
ngoli ya kitoko ngomela kitoko toujours na biso na biso bisika biso love bino tout ngai moko ndeko na bino Sims Francis Diamana biso na biso nga moko ye toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi okoma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka ya 10 ans donc voilà donc awa toyebisaki bino koyeba kosola kosala bien na bato biso na biso marketing oyebi kaka banda tobanda ti lelo marketing makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.